Bonsoir bandeko nange ezanga mamuluba, j'espère que boza malamu. Biskanyo bozali, oui. Natanga ba commentaire, na moni audio natinda ki c'était hier ou avant-hier. Ba critique ezalaki ke mamuloba na ba français ou lingala, bozo comprendre ba anglais te. Na zuango au cœur, c'est une bonne remarque aussi que bosalinga, hein. Mais na ko encourager pe que ça la paix fort ndeko ozala bilingual na une autre langue internationale parce que mokili tolinga te le Congo ezali île na yango moko te. Le monde d'aujourd'hui tozali interconnecté bien sûr à travers technologie, hein? Donc ceux qui ont notre langue au-delà ya français, je parle de Dutch, Mandarin, Spanish, English. It's a plus au lieu à kokangamakaka na français parce que l'ingité que l'opportunité mosusu le kayo parce que tu es limité na langue, mais néanmoins comme je m'adresse à vous une audience notablement congolaise na kosa l'effort na tingamakaka na français lingala chiluba mais ce qui m'endambo anglais pe bimikaka pour na lobaka toutes les 4 langues, hein, pour comprendre ngakake. Ok. Bon, là, on a balu attention moi parce que tu critiqué ba pasteur mingi. Nazo côté la bangote, baza na bango ba con. Là c'est given, baza ba con. Mais na défendre pe bango moi mukie. Na donc manière à défendre bango ezali ko critiquer les soi-disant sœurs en Christ entre guillemets sœurs en crise. Parce que ça prend 2 personnes pour impudicité et il y a que se materialize. Au moins que bolo banangai ke ba pasteur na ba viola kabino. Na yo kel na ba mama pasteur mawa. Ba mama pasteur nde baza ba victime. Na ba équation ya kindumba entre vous les sœurs en crise et vos prédateurs l'autrement appelé les pasteurs. Boa bana ma bébé no ba sœurs en crise. Boa bana ma bébé vraiment. Hein? Comment yoko ken d'église? Bible lingi kotanga te. Aux yeux dépendance na nyonso te kaka na pasteur saza mobali nanu, hein? Et puis nga na lobi botika kobenga ka ba pasteur na ba 22h. Yango bandokyo ya yo o batungisaka yo bakoya na ba 13h te, bakoya na ba 8h du matin te, bango bazelaka 22h. Non? Bible lobi na Genèse, et désormais tu auras ton désir envers ton mari. Donc, de 21h, ti lobi ya tongo, ezali RP pasteur, asala musala avec maman pasteur. Pendant la journée, il est tout le temps au bureau avec vous les secrétaires. Nabino bato yaka muke pasteur, kuna maladie, kuna yaka kosambela, kuna boy. Bon, comme ça, ba pasteur lokola bato ba Croix-Rouge ba ONG. Bien que Croix-Rouge résout le problème à mon côté. Nana kanda Croix-Rouge na nenga ba memela biso ba Rwanda na mboka. Mais pasteur a kende boy mabazonga boy mab et puis ezala kaka le même genre ya ba prière. Mais ngai naza koloba botika kobenga ka bango na ba 22h. Yebisa ba démon bazela lobby. Comment mokilo journée ko kozala na 24 heures de temps? Yo so ka to komi ba 21h 22h ndo bengi pasteur. Yango bandoki yango bazela kaka tango mama pasteur azana posa pasteur nde babandi ko tungisa yo. En tout cas, yebisa ba mari de nuit na yo. Que bazela yo lobby. Et puis bisusu bazala kazoko benga tambola na bandokine pendant des années. Yo moto so tambol déjà na bandokine pendant toute ta vie. Pour nani ko déranger passer à batona ba 22h. 22h on ande sekando ka kotika yo. Lokola zala kina yo vino mobimba, yo zela lobby azapeka kamukolo e ko boma yo te. So tambola kina bango pendant des années. Koko tungisa ba pasteur na ba 22h. Bino pe ba mama pasteur po bino nde boza ba victime basio nazo ko comprendre bango te bazo ko kenda na église le ba kende ko sambela bazo ko kende ko séduire ba pasteur mais mama pasteur ko zala mama pasteur ezape mo umbute ye mobali mutaza pasteur yoza pasteur te yoza na pona ko soutenir ye na ministère na ye mais apparemment ba pasteur alelo il faut to zongisa bango sur les bancs de l'école. Oui veut dire maman yo oza pasteur te. Ceux qui ont commis 21h, quand on a téléphone, au kangi ba volume. Ba sœur wana elle n'ont qu'à entendre jusqu'à demain. O ba demo kaka ba air retardif, ne ba ka komona noyo. To yebite. Quand on a téléphone, c'est comme 21h au kangi.
ou bien ceux qui ont de répondre fc au kateleka mangala kaka ndenga na lobi boyeko fc mama yebisa bandoki wana déjà tuna yena ba question likambo bengele bando tungiso depuis quand ceux qui ont depuis Kinshasa depuis nazakimana donc yo hier ozalaki na ba démon oh oui pendant la journée ba démon na bazalaki oh oui siko 22h ozobengela mbali nanga nini et puis ceux qui écoutent na mukuse zongi sa référence biblique kendo kotanga bible yango bible yango ezali kapona ba pasteur yango ba pasteur ba comme kokosa ko sabango okomona seraf et puis bangaka ofanda na baban liboso on dirait batamayele akofanda na liboso simbi carnet na bic azoko komatang pasteur azoko te okanisi penza en tout cas celle-là elle est très attentive mutamalonga akobi l'église qu'est-ce que le pasteur a prêché ayebeta version tamoko na motute kaka kobenga ka batna babutu oh pasteur j'ai besoin de la prière et puis bazaba na mabe ce qui pasteur azana 6e sens te ya ko éviter serwana te ko kenda zo kende pai na ye balata ka pe mabe ba serwana okomona ser elle est mal habillée et puis azo benga pasteur kende ko sala délivrance na ba 22h yango bazo ko délivrer ka bango tina ba bureau na ba voiture avant qu'il soit pasteur c'est d'abord un homme les deux bino basi ya mabala o pasteur ake kotambola na mwasi ya mutu boza pe basi mabe boza bana mabe et puis bino kutu na kotia bino na catégorie ya basi ya baburiko boza batataka na bajingi mena be yo il faut zatongo zaki mona mko nyoko papa na yo penza mbongo nyonso minerval ya banda ofutela yo argent perdu yo il faut zalo bando yaka na babi jengu na ndaku oui mukolo kuto yata na point malonga ça a été 3 sur 10 papa tali kaka lobio vraiment zala kajaka bikaka perte penza perte ya musala na ya sala na perte ya ba minerva la futa yo pe mobali tango zoke ndoko bala mwasi papa bokilo zo sengo facture ya $1 yebelati oko comprendre te que papa wana zo loba déjà que mwana na ya yebi ke mwana azalaka buriko zobaya depuis le commencement du monde aboyi na ye bangambo po asi ayebi ke lobi okoya kozongisele mwana yango aboko sengo badote ebele po soko ekozongisa abanda susu kofuta na malembe alobi ata $1 kaka symbolique kaka po ayebi déjà ke wana donc ka jingi katatakana kende kuto asepeli oye kolibere ye parce que personne ne veut berger buriko dans la maison tant yo ke kobala dot bapesa yo eza dot ya trop bas eza warning sign kozo bala kajingi parce que muto azalaka fier na mwana na ya mwasi akosinga badota modele wana te donc il faut yeba déjà kozo kobala mwasi abijengu telle histoire na académique okomona zeka mutaba 0 sur 10 mukolo ayata na banota malonga 3 sur 10 ba professeur babengisa ba parents na école ti balemba batika na kotinda ba note po ka jingi bazule ba professeur privé et l'autre côté au moins bato bazaka ba crâne tellement en épaisseur atozo ko lakisa yeke on conjugue verbe être mushindo loba je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont azana ka ko tourner lisusu même question na 2 secondes après azoko ba niko komale na azoba niko koma je na basui ayebi na kakate troisième personne na pluriel azoko yeba kakate akonyoko la bino nyoko li ba professeur privé na ndenga likambo aleyo ke kobala mwasi ndenge wana yango na tango un prédateur asimbi bible aye kokosa ye azoko koisa mamutalaka lokola mwana mukie po azana na mayele te est-ce que pasteur mutaye kokomisa ye zoba tetolo banano ye mwasi no azana liboma na mutu ya yebi différence entre nzoto na yo na ya mobali mususu te ezana verseni na bible que pasteur il faut ko simba yo ti bo kende bo yebana ezalaka na genèse to na apocalypse comment ye assemblaka chaque dimanche obalaka dans l'église ozaka amen et ne touchez pas mais pasteur l'homme de Dieu toke malongi toke ko sambela toke ko matana bange mangenge soki pe mangenge comment moi si mobimba mata mangenge depuis azake pa ina bango yo bali azo continue kaka mangenge mbalo yo ula yelo 0 sur 10 mbalo azo komemela yo pasteur akendaki ko libérer ye pona ni bozo ko condamner ba pasteur moi si non ndaza mutatakana
kamata ye retourne là chez elle bakende ko rééduquer lisusu malamu yo ozomona pasi yani mpona nini kokende kobeta bapaster bapaster baza na bango baprédateur c'est leur nature nga nalobaka eza lokola moto asali mabe o satan akosaki nga satan aza mabe yo moto osalaka satan malamu mpo lelo akoma mabe nakomprenaka argument wana te na raisonnement wana te o satan akosaki nga yo tanga verset biblique olobi ke satan akakoyebisa moto vérité. N'est-ce pas que depuis Genèse, kuna bolobi c'est le menteur de l'ancien temps? Si qu'on a yo moto tiki le vieux serpent kosa yo. Nan serpent, nani moto aza zoba? C'est toi! Le serpent saleli nature na ye. Aye kuku jinga, aye kokosa yo. Na yo moto prêter oreille ou entretenir causerie avec le serpent. Dans la position de vulnérabilité, ton mari n'est pas là. Ok, ko fungo la porte na serpent qui entre chez toi? Allez, à convaincre yo na maloba et puis tu as été séduit. Si ko bozali ko condamner les pasteurs pour nanine. Ce sont les sœurs là mutu bazama la muté. Ceux qui obali moi ça zoba na mutu na ye. Il faut pas aller tabasser les pasteurs. Poto comme on a bilili pasteur basoko lia makofi. Ba pasteur il faut balia makofi. Na ndenge bazangisaki koteya peuple batelema mpona babundela mboka na bango wana frappe wana il mérite ata bahypocrisie bakomi kosala lelo toke kobundela mboka kala nyonso oyo ozalaka paster otangaka masoda baroi kuna na Israele te si bazalaka kotelema bazokobundelaka Israele boye te yo yaka osote okotaki na Nouveau Testament mpona bato batelemaka te badefendre mabele na bango te pozwaka mabonza na yo. C'est le chapitre boyebi na Ancien Testament, Malachie chapitre 3. Homme trompera-t-il Dieu? Pona ozwaka ba mabonza. Ale bo sauter na Nouveau Testament, yezo lobaki. Yezo yaka kutaka peuple na sous oppression ya empire romain. Ba bolie kuna na Golgotha. Ala kebisika na kenda, ti lelo azonga kate. Yebisa ko akoyande kobundela Congo. Ou le éveiller conscience ya bato. Ba église botem lokola ba champignon. Peuple maye l'été. Lelo kutu c'est exact bino bo critique ka ba combattante. Mais c'est les efforts ya ba combattant mutu finalement bandi ko éveiller conscience ya ba congolais na ba politicien moi moko ba komi ko fungola misu. Na quelques pasteurs ba yoka ka pebiso. Mais kala nyonso wana yo lobi oza oin de Dieu. Nzamba za kotelemisa ba David babiloko na ba Evrel boso babandai ko sala zeki ko kendo ko kwisa ba Goliath bazaka ko bundisa nanu les oppresseurs du peuple de Dieu. Comment yo le boza mosali na Nzambe depuis tsaki Bible mboka menacé mboka capturé mboka na maboka bapaya ozwaka vision te ozwaka prophétie te bolingi ko te bato masola ba roi des rois te bolingi ko te bato aspect ya roi David azalaka guerrier te bolingi kote ya bato aspect ya Moses azalaka courageux te bolingi kote ya bato masola Joshua telemaka te kaka Nzamba kosalela yo kaka ba miracle salamaka na ba mer rouge kasi bino pe bolobaki le même hier aujourd'hui demain yo pe kende kotambola pe na lac Mukamba totala ndenge ko katisa ngo na makolo kende pe kuna kabola nani fleuve Congo en deux to mona nanu peuple alongwa Kinshasa akata na Brazza vice versa poto ndimela yo Ozate na puissance ta mon côté parce que Dieu n'est même pas avec toi. Yo moni Nzamba fonctionne kana ba corrompu na ba prédateur sexuel? Non. Ozana no hors de la Bible, hors de la volonté de Dieu. Boye kwa mbrouye biso na mboka. Wana place wana ndenga ina critique ka les pasteurs. Baye kwa mbrouye biso na ki prédateur na bango sexuel. Kwa ko polluer ko bebis éducation abana. Si les églises ont des réveils, ba critique ka catholique ne. Bon catholique pesa na ngope corrompu to boité. Mais catholique quand même bazalaka na mwa ligne moko discipline. Bino boyako bino nde batu ya MPV, bino nde batu ya réveil. Boye ko ganga kaga bashaka laka baka dugu ce que peuple ko din bo ganga na ba église ao. Na ko tentuka. Tala résultat bo pesa biso. Diplôme nini biso tozue pa ina bino. Bo komela biso ba millionnaire. Ba aventurier, ba prédateur, ko bebisa les sociétés, net biso na Congo. Qu'est-ce que le Congo a bénéficié de l'église de réveil?
Tu bénéficié, le pays envahi. Tu bénéficié d'une éducation ratée. Tu bénéficié, beaucoup déboulonner les femmes d'autrui. Voici, résultat, les églises de réveil et Mimela qui biso na mboka. Oya biso na Congo, bilan ya l'église, yango wanati. Biso te bénéficié, te? Baninga Israël, babandeki ko bénéficier na ba prophète. Hein? Oya biso les hommes de Dieu na Congo, biso penza to beteli bakuma be na mboka wana. Oya biso bilan. Na ebite, comme ki toko tanga kombwao. Biso sezalaka ya biso Jakabi. Botiele biso ba makelele dans tous les quartiers. Bichaka tout moment. Kuna nganda ba beta musique mabe. Kuna église ba beta bichaka mabe. Ba na moye ba se concentrer ba tanga iza malamu te. Tout le monde a cette société a évolué dans ndenga malamu. Donc, éducation par terre sur tous les plans. Avec donc, un gouvernement complice au lit, en complicité avec les églises des réveils. Bo kritika ka ba mopeti. Bo bango balala. Bino na mpeve na bino tina bambetu ya batu. Les pasteurs de l'église des réveils. Baza bampevere nani conjugal. Bino bampeve kaka na bambetu ya batu. Muninga kuna Jean kendeki ko yebisa Herode azoko renoncer maba Herode. Bien que bakende ko kata ye mutu. Bino borisika kabakata bino mitu. Nene ngo pasa telema zupempeve a face Goliath. Pasteur révérend Foko yo za exception. Yo to tie à côté oza mobile ya solo. Je parle na bandoki oyo. Balata la biso ba veste na bikoti ya ba morticien. Misusu baza bazoko tambolaka na bikoti ya ba morticien. Bokitsaka ka ba volume mingongo na bango bopesa bango ka base. Bako bangisa bino lokola mutu aza directeur na morgue quelque part. Si biso ko bengi morgue. Hello, yes, hi. Omoni mingongo wana. Si ka botiango na ba misusu tozomona na ba bikoti yao. Donc okoko pakata mbangu te. Nana ngo asepelaka ko suyoka mingongo bato wana. Ba pasteur ba bulu yeke. Nalobi baninga kuna na Bible ba prophète. Si bazalaka kwa ko conseil ba roi makambu ya ba société nani ennemi o baningi ba envahir Israël. Si baninga ba prophète bazalaki ko bisa baninga boko kende na guerre nzambaza na bino. Tozo kote la bino prière. Boete metala bino. Nalobi tina ndenga Rwanda bazako sala complot na ba Uganda ya kwa envahir Congo bino ba pasteur bozo kampeve te bomona kate ata na ndoto te bandia ba aventurier tala ka circoncision na fandeli biso na mboka 18 ans tala ndenga bebiseli biso éducation ya mboka tala bana na ndenge mitwe boyebi musala boni toza nango po tozongisa bana na susu normal bana mitu nyonso c'est poli bana bayebi rien d'autre que pornographie dans leur tête bana baza susu na bobangi ya baparente bobangi ya bamikolo te mwana aza fier na kiprostitution ya kosala papa autorité ezangi ye. Et où était l'église? Tango éducation. Ngana kanise que l'église est la lumière de la société. Bino il fallait que bo limbisa toza na système ba ronflement. Ceux qui bozo yo kango boyo kakaka. De l'autre côté za réflexion que nga moko na tiaka mateya na nga pa en pratique. Ngai na lobi boy que boye bote te batu ba Bible wa titi eloko malonga to moni te. Ce sont les combattants. Oyo bino bo kritika. Mutu basali musala. Félicitations à ba combattants. Ba combattants, ce sont les vrais patriotiques. Les vrais patriotes toloba. Basali musala makasi. Malgré les injures. Ni tete les combattants. Ndekuto ta makambane zo évoluer ndenge zo évoluer boye. Lelo kino comme un peu conscient il y a makambu les enjeux politiques mboka na ye. Grâce aux combattants, peut-être fallait que quelques agents politiciens na ba pasteur bali ya bon ma kofi. Des fois quand on cherche ya cause conscience ya mutu faut aller moi ma kofi muke pour servir zonga normal. Bobenga bato ba voyou ba sans papier. Mais yo en tout cas, yo pasteur okolobo baza ba sans papier bandeko wana ambo. C'est parce que le pays là allait mal. Ces combattants-là est un Congolais qui a quitté le sol de ses ancêtres en train de chercher notre vie ailleurs. Le système dans son pays.
Comment yo koloba na biso ke nzamba Israël a promettre Israël à kozongisa bango na terre na bango? Mais tu vois un Congolais qui quitte sa terre si riche, akende kolongola batumvi ya kokobara mundele na ba pays soit disant développé, yo zana pour se moquer d'eux parce que yo liaka na ba politicien wana oyo bazali ko garder le peuple oppressé, oyo bazali ko contribuer na malheur na destruction ya mboka. Ni t'était la malgérance de ces politiciens-là. Est-ce que ces Congolais-là, les sans-papiers, balinga qui va se retrouver dans la poto wana? Moutema mabe, ba pasteur bandoki. Les pasteurs baliers du diable. Les ennemis du peuple congolais, vous les pasteurs, batuma be bandoki. Bozana maseke na mitu na bino. Yango na po bo bebisa bien tango bomoni ke bo lalisi batu pongi na matin na bina buzoba albo bandiko kote la batu siko na ba foyer ko kende ko déboulonner les femmes d'autrui, les faux pasteurs, bande ya ba hypocrites, les accompagnateurs de l'antichrist, bandoki. Mais moi j'ai la foi, bo quand c'était que le kola bozu règne na bino koleka. Le temps de Dieu viendra, bande ya bandoki mokoboy établi sur la terre, Le jour que Tokozongi saka un vrai Congolais na pouvoir, un vrai Zaïrois spirituel, non pas religieux, un vrai Zaïrois qui réellement est en Dieu, akangela ngai tuba église chana na oyo. Remettre le pouvoir dans les mains des Congolais eux-mêmes. Yonde konangai Congolais, Congolaises. Pourquoi il faut kende muta kende ko interpréter ba verset biblique? Na Bible ba koma ke yoko tanga Bible te? Bible ngo eza na introduction ke yoko ko tanga ngo te foka ka quelques-uns de pasteurs ne batangelo yango yo zala kan alphabet, Comment yezo ko ba demander à votre père il vous donnera. Mais yo po kende ko senga père ngo directement il faut ka intermédiaire à pasteur. Bino pe ba comme si ba pasteur ngo pe mutu makasi non? Bokendaka nani koyoka bango pona nini? Mboka no ezoko kende. Banguna bakoti. Pona nini na Rwanda, les églises ne sont pas si nombreuses comme na Kinshasa. Pona nini kuna na ba pays mususu leur président ba sereka ba église, mais chez vous, Kabila oyo na bande ya bandoki lokola ye, ba multiplier ba église lokola ba champignon, bozo comprendre kakate. Bozo ba pesa bino non? Et na yo kakakanda na mtemba na ngai. Quand vous vous mettez à insulter vos frères là-bas en Europe. Oh, bah sans papier, bon. Pona koza ba Western Union wano zwaka rapidement. Kimushindwa. Pona manigram wano kembangu. Encore bosibo yeba. Ose mona weba ke histoire États-Unis te memoriza Franklin Benjamin. Bolingi elongia Franklin Benjamin na olikambo. Yango bino moko kuna bozala kapena na denomination ya 100 francs congolais te. Elongeza kana za la kolongia nani wana kutuboye bité kaka ko memoriza kelongia Franklin Benjamin mais wana za masola aux États-Unis za dollar na biso ao so kimboka wana za ki malamu ifala ki dollar za la plus nani franc congolais za la plus fort que dollar nyoso na kaka bulu que vous ne comprenez rien o tinderanga ye bana basali bo kaka se yo ozana pays riche mais tu ne veux pas que ton mboka na yo po kende liboso. Tu vas chaque dimanche et puis mbongo ya bana ya poto et keiko beba na ba offrande na badime à ces pasteurs ici là. Hey, mbwalu bukwapo mbongo na biso ya pasi. Mbongo na biso tozwaka na hiver eloba lwambo makiadi mbongo na ngai bana mike basilisi mwasi akaboli mbongo na ngai betendi na etendi ndambu s'occupe ya église ndambu ya famille bana mike basilisi lombo uti le paso akuti bateli e buro na kati ya ndaku nde makambo oyo ndeko na Kongola ke na poto koluka yo ozwi bapaster bokotisi bango na bafoye na bino partout bakosakosa bino ero ya pasi dollar ya pasi bapaster bazokolia yango na bupete likolo ya Malachi chapitre 3 enga Malachi tango yo komaka profesi wana oyebaka ke bapaster congolais bangaki bautilize yango mpo na baya kolia mbongo bana na poto soki paster akomi riche
ali atondi ala telema bandi kofinga bana na poto. Oh, mukolo toko kitela bango na Kinshasa. Toko kanga to ba église wana chana na. Bandi ya ba voyous, ba antichrist, les agents de l'antichrist, les pasteurs ndoki, ba pasteurs mitema mabe, les satanistes, les pasteurs qui détestent leur peuple. Ozo kendo kolia avec Kabila un Rwandais. Ozo mona bien balabala na Kinshasa yozo tambola. Balabala mabulu. Baminda kuto atandambu Mobutu atikaka nyonso détruit. Toi tu voyais ça non pasteur? Yo bando mona ngote? Ba pasteur bakoma kaka batifozala na chaîne ya TV. Pasteur il faut tambola na mutuka ya luxe. Pasteur il faut zala lokola ba pasteur na Amérique. Na Kinshasa là. Bangungi oyo zoko soa bana dans des quartiers reculés. Pasteur, quel est le rôle de l'église? Hein? Pona nini ozalina nkokipe makambi ya société dans laquelle l'église se retrouve te. Kaka kosenga ba bon nani ba madimi na ba offrande. Bandi ya ba voyou. Les veaux les pasteurs. Yango ba finga kabino bazana raison. Boza batu fo bo beta mapenza bino. Tuntu chana na ba bandi ya ba hypocrite. Batu mitema ma belle pasteur, surtout les pasteurs congolais. Bandoki. Rwanda. Pourquoi un pasteur rwandais ne contribue pas à kolali sa peuple na si Roubero est un pasteur? Pourquoi Roubero a te yakaba rwandais te botika makambo sala na Congo? Mais yo pasteur congolais, yo éveillé congolais conscience. Que banguna bazana mboka, yo zoko te ya congolais, makambo yezo akende ko sala na libota na ye? Que veut dire libota quand le pays est en otage? Quand nous sommes envahis, qu'est-ce que maintenant le libota fait pour nous? D'abord notre sécurité nationale. Zamba bandaki nan ko liberaka Israël amona kama kama balibota te. Kuna Roubero azoko te ya ba Rwandais ndenge bakokota babo mabiso azoko lutter pour son peuple toma tokita. Roubero et Moses Nyarugabu bazoko lutter pour leur peuple. Et Roubero est un pasteur. Oh ya biso ba pasteur congolais, mais lutter aussi pour la nation congolaise. Lutter aussi pour la sécurité nationale. Bandi ya ba voyous. Les vagabonds, miyibi. Miyibi. Bino pe ba seri en crise oyo. Vous n'êtes pas innocente non plus. Olamuke pa ina yo la tio bongisi longi. Oke kuna na église na carnet lokola mutama longa. Ozalaka zoba depuis na école. Parce que faut zoloza zoba na mwasi. Po ke ndoko fungola makolo. Po mutatie Bible na sali peka. Oza zoba oza maelete. Eza na verset nini. Oh, pasteur akeko tambola na mwasi bat, pasteur akeko deboulonner bat, pasteur akeko yoza zob, oza na liboma, yoza maribidende. Te, lobo oza kiol na mutu na yo. Comment yo mwasi munene? Mutu akoko kende pe kaka boazio na bupete nyonso sans effort. Est-ce que c'est à lui de tort? Yoza ne déjà prédateur. Yo moko comprendre que ba pasteur baza they meant no good pour na biso ba congolais. Okoko komona ngote? Pasteur azoko liana bandoki. Pasteur comme monsieur Zapona alali sa peuple de Dieu. Un pasteur qui n'a pas le souci de sa nation. Yozo kende ko fungule Bible no pona nini. Tika sakela o milimo nyoso mabaza nango. Basaka ngo kende ko bimelo ata na cerveau. Oh tebisa makelele pona nini. Oh na pesa kiboy asala kiboy. Ba kende ko kotisi ngo tina ma ekende bimelo ata na matoi. Ya biso etali bisote. Zoba na mwasi. To lembi pe ba témoignage na bino na buzoba wana longwa. Bande ko nanga mbalo soki mwasi mususu yo pasteur deboulana ke bo betaye to lembi bino soko za kiol kende va te faire soigner kuna na CNPP zoba na mwasi zo le bekende bake ko deboulona yo za mwana muki oza kiol yo zo ko mona teke kambo sale za malamu te kwa ko tungisa batu pamba pambule to lobela makambo minembwe to lobela makambo très importante to kipaka makambo ya groupe ya basi moko ba zoba na mituba tababi jengo bataba 0 sur 10 na école. Oh, pasteur. Nabino. Navo pasteur là. Tokoyaka ko redresser bino un jour. Nous allons balayer toutes ces femmes bourricola. Oh, bazoko yokisa mboka soni. Une femme éduque une nation. Ya bino wa éducation ngo. Zanga melena. Mususo mama mobimba. Azakutu na mwana. Azoko ko pesa ba témoignage ba masolo zangatina. Donc kioloko yo la mukika ko kendaka ko se faire déboulonner pour na terrain lopango. Okoko débrouiller peut-être na voie normale.
pozwa il faut kaka bakende kokabela yango ya biso nini na kati soki yo idéologie no ezalaka tout doit il faut bapesa biloko zongo na facilité sikoyo oza komobilize monde entier mpo na nini na kindumba na yo na kibuzoba na yo kende kotuna papa no na mama na yo kindoki nini balesaka ntango botamaka etali biso te zoba na mwana. Et vous les pasteurs, hein? Bozela, le jour qu'un vrai Zaïrois mutu ya malonga kozwa kamboka wana tokotala tokokanga tuba église na bino kotia makelele zangatina boko banda koteya ancien testament oui boko banda koteya kotsa penza na chaque congolais ayebaka ntango azobotama ke il faut abundela mboka. Voilà, il faut congolais comprendre l'importance de sa patrie. Ba diabolo ba accompagnateur ya antichrist si boleki na Kabila hier 18 ans Kabila fait Kabila détruit mboka. Quand il était en train de détruire, où étais-tu? Au Monaki Angote, c'est Dieu-là ne t'avait pas parlé que Kabila était un étranger qui était venu détruire le pays. Zamba Monaki te yo Monaki Angote. C'est quand Kabila maintenant a été mise à la porte que ndeko Kabila eko bebe samboka. Les 18 ans, quand toi tu as mené tes deuxième, tes troisième femmes chez Kabila, pour na personne enveloppe pour que ndeko continuer qui impudicité na yo. Au Monaki te que le pays de bandé kozala na se phénomène wewa. Et botami hier, ba wewa ba bandi ça fait quelques années maintenant. Miba par terre, au Monaki Angote, bande ba hypocrite, les voyous. Bon, ça qu'on a ba esprit faible. Le Congo a besoin d'un leader il y a solo. Ba tout via ba pasteur ko ça qu'on a batu. Hein? Congo bande qui d'inclin nango depuis race ba démocrate bazoka contrôle ya Congo. Makambu tese bebaki. Masola ba fausse commune to fondo 300 bicycleton ba retrouver. 300 mikwa ya batu quelque part. Bon, yo pasteur, vous les pasteurs bande comment nangote? Congolais perdre vie ne kaka po telema azoko revendiquer droit mboka na ye ba beta mwana batu ba chebe ya nyonso wana bibembe na bango za wapi yo ba pasteur bosi bolobeleli yango bosala ta marche ya ko réclamer to mona bibembe ata batu ba compatriote na bisona ba koya pona ko oza ko telema oka ndeko Kabila yako bebe samboka ndeko Kabila benza zalaki étranger ba yako zo Kabila na bango bande ya hypocrite tu te moques à qui hein?